Voilà. Écoute, ouais, pardon, ma chérie, vas-y, papa. Vas-y. Français, avec un résident. Avec un résident, Pamba, Bapesa Mobali Mukanda na Pax. Apesa Mobali Mukanda na Pax. Avec un résident. Mukande Kouye. Sakane. Mukande Kouye. Mususu Pebwe. Mususu Pebwe, Babute na Mwasiba ya Mibali. Mukande Kouye. Copine nanga mukande kwe nazozo ba appel moko na bi mama Nadia komeli oto yeba te nazozo ba appel moko na ezo traumatiser mérite à la minute aux star au moni yo soko fogoli caméra batondi bati mérite naza pour toza pour yo siko bango wana na ba faux compte ba yekozwa matière pour ba ke ndolo ba bilobela et puis c'est des gens qui ne connaissent même pas la loi française comment ça se passe. Donc ils sont là à raconter du n'importe quoi. Oui, elle va voir. Oui, Nani Kuna Zumobali. Oui, et vous allez lire l'heure, comme disent les Ivoiriens. Vous allez lire l'heure. Non qu'on a bien irresponsable, ou on a ingratitude, ou on a. Tala moi na kitoko botelier. Vous allez lire l'heure. Ce n'est que le début du commencement. Qui rira verra. Au bout ça ni dicton wanarita. Qui rira verra. Ozo seka. Si mako seka wana milelo koya. Force de frappe. Oh, auchi oloba wana aza moi cité noko auchi oloba aza mbali. Mais alobi na yo nini? Kanga. Il faut zwa kiti na ye afanda place de José de Londres afanda ki. Comme ça comprendre c'est quoi le respect de la femme, c'est quoi respecter. Lui il a fait 7 ans en Europe. Il allait même pas se comporter comme il est en train de se comporter là. A sali 7 ans, ceux qui vont sali 7 ans na yebite soka oumela ki pe na poto bo sali 7 ans na quand même. Kasi yango na lobby ne fiske na ba loi ya mboko yo. Il allait faire attention, lingaka zolo kolo moko. Combien d'années? Atia sima. Donc ça c'est ensemble. Voilà. L'irrespect, on va corriger les irrespectueux, les impolis et les ingrats. Ferme-moi cette porte là ma chérie. Au salé nani courri nani préfet au salé courrier papa j'ai souciné mademoiselle Kimana Arita confirme que mon ex le papa de mon enfant et s'est marié en Afrique vidéo à l'appui preuve à l'appui Bonico au sous-signé signature à l'appui recommandé accusé de réception ou bien la boîte aux lettres ou à la préfecture au bois qui au salé ma photo na bango au bois qui ba kodoka ah maman koko wana pour comprendre que yene mutaza ki zengi mutu abongi selo mobali vi ezo ya passe makasi ota siko mutu ngazo finga yo apela mutu bozaki na ya azo autoriser ça fait trop mal mukano ezana combien d'années mukano ezana combien 2 ans il là Des heures à Pamba, Zondo, le goût la mouta comme il fallait. Saka kuruye kaka dika ndiko moi ça lobby mama na biso elala ndiko na pa saka bongo. En 2022 à Wande, ma camion s'est explosé. Donc ça fait combien de temps en France mais ngai kozana inde que ça ne 7 ans. On va dans ndako biso na. Aza ingrat. Ye mutu alingaki apekisa na ngambo wana te mama kosa boye te fi wana edanga akwasa makabo asali obongo te mosuba liesa moni mutu etourné faut pas comprendre siko c'est quoi ou même nzambe alingaka soto lamuki boye tobi nzambe merci balesa bango eloko te mama balesa bango eloko te totika na biso tokokanisa bongo balesa bango eloko te eloko te balesa bango eloko te tozali ensemble atanga ke linga mwana na mususu wana boti nenga kuna yeba te bongo mwana na palesa ke eloko mwana bata muki wana lesa ke eloko epeke eloko te aboti mwana wana bozaki na ye bien oui ben oui donc nakanisa ke mwana wana esimba te après simazui yo tango na yaka na lobaka ngai rita nde naza wa mobali ya bato na kolinga ete mobali soka za mwasi na kolinga ete na yebisa bino vrai soko oza na yebi yo bien même na yebi yo te so nazo za na mobali na yo tangi na yebi aza marié ou bien azaka na mwasi na kolinga na ete ta za ba million on ba discipline na kolinga ngo depuis na za moki jamais na kolinga mobali ya bato ngai rita na lobango tout le temps
mobali aza mwasi na ye jamais nakolingana na ye ata nazokufa nzala na papa nasi ataki manja osenga mbongo na nzela naza batinanga na mipesa omoni jamais nakolinga mobali azali na mwana bato ngai nakende kolingana na ye non ngai naza kozala na sens que Rita na bongo te je crois qu'on s'est pas fait comprendre ngai akanisaki boye azaki na ye eza histoire passée et simi nango te après bokutani na bino na ye non omoni ba costume alataka na makambo wango ayaki na kwa na ndako abisinga asombi eza bien ngabi oui eza bien mais eza marque ni abi nanga eza Zara nga kana ke na ba vente privée palo yebisanga nanga na costume bien à vente au lieu resomba ba Zara ok nzoka kana tela na libala nga na yebi na ngate sambe moi si chocolat bozo tala biso na TikTok sans fit boy chocolat boy sans make-up kitoko boy nde bazo ya kofungola banoko oza salite bino nde batompo ezo zela bino na ba mbata ya denile sezo zela bino de 10 ans de 5 ans na ba choko mais Rita ko sekate parce ezo pesa nga kanda biso basi ya Europe na lobaka yango soko ki obandela live apingila na mata biso ba soda apingila na lobaka yango kuna ki le monde est méchant. Bino basi ya Europe boza mutema mabe po muninga boyne kotela bozela kalate bokokene na kicha ngamu papa Denis Lesi na bino bozela bakalate bino bafia batompo na bafia ba fortimel na ba collagène bomona baninga ba faux chéri ça va pas non mobali foye ba on peut mobali wana zaki ye moko to komi na ngai akoko zo nesko basi nesko aprenga nga pe la yebite parce que na yebi na tika kala ngai mais oyo nayebi pourquoi na tika te okasa koloka na boyi peut-être na albi na boyi yake no bana na mwana wana parce que mwana batu ay mwana liboso apisa za mwa muke na moni bilo na yende eza bien ngana na mukolo tika ngai na tracer vie nanga te mama ana linga ko mingi ana ko bwana te bona na zongi so na buzoba apisa lo restala nga so passe makasi parce que mwana wana azoyi nga inbox abenga atakobenga nga star boni nani moi si na bote ni mwana wana azoyi nga inbox ko fille one petite wana ngana yeba ko tuteka za na bote ta yeba ko tuteka ya star boni bien ngana ndina za nga tatiwe na so sa mtu nyoso omoni na yeba te Rita lakisa yeke France eza ya basi lakisa balobi soki aza na promesse lokuta wana balingi baya kopakola yo mafuta binsekwa comme ça bazolia balia baofula yo pobosana bazoya batrafic bata batrafic wana balinga baintoxiqué yo mama mama ngayo ngaka lelo yeno yete eza makambo mingi ezolika na réseaux sociaux oyo nazotala bona zobake non nga naza pour rien donc bazoloba ngai ke onga na linga mobali ya bato abotaki déjà na moti eza lokuta wana bilobi la bato parce que eza vrai te eza lokuta yango wana na défendre eza ba makambo so ba réseaux sociaux o ba conscience na biso nyonso même conscience ya mwana na pesa za même conscience ya ye mutu biso tout ba conscience na biso eza tranquille eza eyebi vérité donc nga na ko accepter ngo te tant bazo ko c'est makambo ke ngai na linga na mutu ya auté de ko bota non ngana lingana na mutu wana na 2015 azaki na mwasi te mutu te na mona mutu sakana na réseaux sociaux lokuta moko ezaka na réseaux sociaux abake kokosa siko kolo nzoto ye moko azoloba voilà même ye mwana na stocking na zokosa ala koloba vérité ke alingana na ke ngana azaki te ala koloba vérité parce que yebaka ngai azoya na réseau na inbox na ngai ya ko solisa ngai ayaka kosolisa ngai omoni nga nazalaka na mutu meme mputanga abengaka ngai po yebisaka ke yaya nabengi okaka ta bota ya niveau yaya nabengi okaka mpo nayebi soki ngai naza na mwasi ya bote naboti na bote nga oboti na bote na ndeni nga nadalaka nde nalamukaka na ye awa yo kozaka nayebisa mene tozosola noko boye okomona okota na 1 minute bote pa fungoli porte ya koti na yebisa tala moto ozoba kokoti na ye ya koti yango pase bote place aza ayebi soki akoza mpe awa me bandeko nyonso baza bayoka baoyebisa ye makambo na oloba eza vrai archi vrai
nga mobali ya bato te mobali soki oza mwasi na yo eza fait partie ya discipline na nga na mipesa depuis nazokola mobali na ngai moko oyo ke ata nakende ye wapi ata tovandi ye wapi ata tozandi wapi kosiki bote oya te parce que c'est à moi ah oui naso mpenza lese ntango nayebi ntango po mobali soki azolinga ngai nalobaka yango papa oza yo moko mwasi aza te moto akotungisa nga aza te moto akosotisa nga aza te mamakambo nalingaka yango te mamakambo bitumba nalingaka yango te o mama atuka napesi o parole oza yo moko boye oza nga moko wana nandimaka nakoki kotambola na motu na ngai nazozala na ngai lese parce nayebi moto aza te nakokokinga na kuna yo mobali mpenza ke oyo tosebi ye bon moment naye koapprendre ke oyo bima na copine moko boye tozalaka na ye naboyi na ngai mbaba Rita kalesaki bambula te lokaka ye ayebaki motakala na yo j'ai honte voilà nakoka te kocontinue Rita natuna mutuna moko na bien po nini osalaki mokanda wana te oyo ya mwana azwaki sans consentement na yo falo niatango le sous déclaration de perte pa ya mila yo yebi na o place mokanda wana nani aza na mokanda wana ozwi ka déclaration de perte obakisi na commissariat si nasalaki nyonso na récupéré bino nakende récupéré ngo lobi loka lobi nasalaka te nasalaka mardi ya samedi depuis Dana l'action message préfet nani mérite ndelenga mpona ke récupérer ngo très bien correction comme ça boko do kabino de boza ko lo bareta na kroni mama moko di ngwaku azo sala live afongoli live na mbanga na yazo azo finga biso ne ba libone to mataka to dega mara des fois mais kroni mama azo finga yo mais j'étais choqué na bina ko signaler page na yo j'ai la likolo nango na blekuna na ko signaler page wana oyebi que soki bla signaler page za catastrophe. Ah, bravo. Okay, votre titre carte est arrivé. Est arrivé. Donc, Zwango. L'autre faisons, nous sommes mis les cartes, n'a passeport, n'est pas dans ces signes déjà. Très bien. Très bien. Voilà. Bonne zala Karita. Alors, oui, maman Rita nago chika la vraiment moulaïté na ezamba la liboso na matana live na yo. Na tela raba vidéo nyonso oyo legaka vraiment na ba TikTok et ça la kinga vraiment passé. Denka bato bazoloba oyo akoko yo ka passe au moto vraiment akoela déjà likambo mais autant que conseil na opesa ndenge balobaka mwana muki abota abeta mbunda pe bakolo babinaka. Conseil na opesa oza mwasi kitoko oza responsable oza na bana na yo. Même na Bible nzamba azoloba soki moto asali yo mabe kozongisa mabe na mabe te toza bato à réagir mabe oui mais eloko na kopesa yo autant que conseil vraiment pona nazoyoka bato bazoloba abotola ye mukanda vraiment ce n'est pas vraiment important au koma na ba étape moko boye obotola mukanda tu sais tout le mal qu'on fait o nyos to sala ka mabe to futa kango na mokili mama Rita nzamba ko récompenser ata na bolam oyo salela ye aza mutu place pe azali na yebi ki aza na cerveau na mutu na yebi ki aza mutu aza tranquille te na oyo nyonso auto sala po esalaka pasi aza tranquille te aza tranquille so est tranquille te aza tranquille te mama Rita omoni mibali bazali tete mwasi na yo ndeti nga boye nazala mobali na ngai alinga finga ers na ngai nakotolere jamais kona ti kofinga ers na ngai yo oza nani. Ma sœur, Internet et église, désolé. Oya sali, ngana boite ma chérie, ngana boite muta mutazo mataza na avina ye. Omoni na vie, bolamu ata soki muta pesio kopwa mai, zala reconnaissant ne fils que na kopwa mai muninga pesio. Siko bote, azosa mwasi na azosa ba live kwa pika Karita, ye mutazo filmer. C'est un amour, tout ça les qui n'ont pas attaqué. Moi, 6 mois, moi, 1 année, moi, IMS, on peut comprendre que na yopé. Bon bâtir, bon ça les locaux moko, bon bâtir. Rita Zakabo, il a un peu plus potelé. Ngana kutane na château rouge azaka un peu plus potelé. Mu komo na mona ba sala la mukolo nani beauté à fiança coquette. Na moni Rita bazolo be la Rita na YouTube, na machine abime. Akoni boye. Tu sais pas ce qu'elle a enduré depuis tout ce temps. Hein?
à supporter mutaza na situation te ozo la mukayo motokende musala moi c'est comme mobali yo mokomi moi c'est katandako bon fandi ba ozo kende ko filmer ba émission elle a donné elle a trop investi pour cet homme là l'icône nango to boyité s'ils étaient pas faits pour l'un pour l'autre il était bel et bien libre de s'en aller sans problème il y a pas de souci l'amour ne se force pas mais à un certain moment tu vas te marier donc tu craches dans la soupe tu retournes ta veste tu vas te marier et ton époux se permet de cracher sur la personne qui t'a ouvert les portes ici en Europe, ça va pas, non? Nous, on n'est pas contre lui, mais même Dieu, hein, quand on pêche, Dieu nous corrige, ok? Donc lui, c'est le père de l'enfant. On n'est pas contre lui, mais il doit redémarrer sa vie avec sa soi-disant chère épouse qui pense qu'elle est mieux que Rita. C'est ça, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne va pas aller renouveler les papiers avec elle, on est désolé. Rita a fait ses démarches, démarche est entamée déjà. Ce qui a tiki, on va juste le faire comprendre que le volet par enfant français, ou je sais pas, Bozaki pas accès, Rita, Bozaki n'a pas accès. Ah ok. Le volet par enfant français, la porte est fermée parce qu'il était venu pour du profit. Il s'est servi d'elle pour avoir les pieds sur terre. D'accord, tu peux avoir des pieds sur terre, partir. Mais lui, il s'en fout de ça. Comme il est immature, on va l'apprendre c'est quoi l'immaturité. C'est de ça qu'il s'agit. Après, ici, c'est pas l'église. Moi, je suis pas contre. Je suis pas contre du fait que Beauté ait ses papiers, mais Beauté est irrespectueux. Il y a l'enfant là, moi, nous bazo filmer, bazo simbari tawana. C'est l'enfant de qui? Aza moi nanani, ma soeur, aza moi nanani. Non, ce qui yo basali yo bongo, yo kolobate, aza papa moi nananga, tika. Non, non, non. Beso basi to ba réseau koloba, moni ndenge to loba na réseaux sociaux na goya maman Rita, na réseaux sociaux na kokoloba makambo nyoso te. Ponga na za victime ya oyo ekweli maman Rita juste. Ya ngona azwi courage ya koya ko pesa conseil parce que na yebi ke oyo ezo esala. Yo omoni yo basambusa yo yo oyebana bon biso ngape nazwa choc ya gigolo moko mais lokola na yebani na ngate na loba ngo même na live apingi la eleka nango na kuzu Rita siko ayebani likolo nango ba o ba kutu ba yebi ndako Rita te ba mona Rita boyete à part internet comment to ko finga Rita oza salité oza boyina elle a été humiliée bongo lelo tala basal ba fongoli voice moko kuno asali AVC. Yango moni ye pa sali lave ko démentir que ngayo na sali AVC. Moko lobby et sala nga pasi bazo loba ki azana problème ce qui a dépression, ça m'a fait mal vraiment na moni ba vidéo wana na lobby pourquoi bato bakoko za la méchant. Kumbaka na zo voiture na na matina ke musala mutasara dépression mais lobby na comment ya fi wana soki Pandora ba tiena ya maman Rita na lobby mais c'est quoi ça comment beaucoup ko exposer vie à mutu boy maman Rita na contre makambo nyoso wana te moni oyo to salaka to futa ngo awa yende nga seli comportement wana akobima lokola l'enfant prodige oyo azwa ki bomengo ake ko réfléchir et comment ki trop tard alinga zonga e pa ya ba parents ako commander ako sala ekoyela epe po asali acte oyo akokaki ko sala te fallait azala reconnaissance na bolamu oyo sala ki mais à réagir na ndenge moko ya bien te omoni donc sala o motema na yo etindi yo sala mais ngana yakika po na pesa conseil po oza vraiment moto moko na landaka yo oza na respect ofinga kana yo batote o sala ganini moko ya ba rondo te jamais na moni ba vidéo que maman Rita azo finga ezamba la liboso na matana life na yo esalinga passe mais ye omoni bolamu oyo nyoso sala kiye nzamba akofuta ye sala oyo motema na yo linge sala ngana ko loba te que maman Rita ko sala boete c'est ton choix donc Zalaka a vraiment une femme forte. Continuez quand nandengo continue na musala na yo ya moya ko mela pe ozali o meli pe ozo ndengo ozalaka ko mela za e ba pimela ka moto amela te moi bien ezali mela ozo makasi mais o bato bazo ya ko loba na ko pesa ka conseil botika ko baby sa réputation ya bato ke non azana dépression c'est pas normal ça bien tout Rodelvi bazoloba mais bazoyeba te kezo baby sa réputation na yo na musala ezala makolea mususu bosala ka bazana ba TikTok bakoloba e bongo Rita azana dépression et ko sala bien te na niveau ya musala eza respecté okoki na perdre musala chef na Rodelvi excuse-moi question musala ye bien Rita oui nga musala nga baby naza français Rita naza toujours na droit de quelque chose Rodelvi oui. Omoni ba sali ba na yebite ozana mboka nini
cours à être soignante. Oui. Moi, je suis aide-soignante. Yebitang bazoloba asali dépression asali bazo se moquer na ba chronique maman na bizengi, permettez-moi l'expression, o bazoloba kirita asali dépression. La dépression c'est différent de la déprime. La dépression c'est une maladie où on tombe dans un gouffre, on ne ressort plus. C'est-à-dire que l'État français allait ravir les enfants à Rita, elle n'allait plus travailler, elle allait être sous antidépresseur à vie. Par la grâce de Dieu, comme biso toza ba Christ to kenara, biso ba bantu, to sambe la canabiso, nzambe akoki ko bimiso. Et ça la kamutu li boma net, presque li boma. Bazolo ba azana dépression. Est-ce que ba moni Rita, quel médecin qui a certifié que Rita azana dépression? Tu vois pas qu'ils sont bêtes ces gens-là? Rita a déprimé. Il s'agit de la déprime. Une minute, ma chérie, j'ai presque fini. Elle a juste déprimé. C'est-à-dire la déprime, c'est juste une phase où, aujourd'hui, choc mokoboye. Tu perds un peu le contrôle et puis ça passe. Oui. Donc, bango siko ba komika a sali dépression, a sali congolais pardon, tikana kata micro ma chérie loba pardon. Repart. Congolais Mama Rita tikalaka ndenge ozali ko changer te conseil na kopesa yo yango wana. Bana baza cadeau oyo nzamba apesi yo komona ka bandenge utina landi yo tout à l'heure nzamba apesi yo bana zana bato mususu bazungolu wana te ata mwana moko azana ngo te bazo souffrir azana libala moko boye omona ba belle sœur bazo ya ko finga ba belle mère obota kate ozo lia ozo sisa mbonga mwana na biso mais yo nzamba sali ngolu ozana bana bonheur na yo ezande bana na yo lobi tango kokola tango age ko puisa na bana na yo nde bakozwa soin na yo mwasi akoko bose boya yo mobali mais bana baboya ka makila oyo eza na yo eza bana na yo ngai papa na ngai je peux parler un moment parce que je vais aller bientôt à l'église. Ngaka aza boye mwana mwasi mais nazo s'occuper na papa na ngai nazo changer papa na ngai ku nazo suka papa na ngai naza mwana mwasi. OK papa azaki na poto awa azaki pe na basi. Mais ngamu na sai makamana spo na papa na nga donc naza fier na ba na ngai passer un jour pende nazo mona papa na nga komi un jour ngapela ko koma wana même moi na nga mbala ko sukola nga même moi na pe na nga donc c'est une bénédiction pour les enfants. Maman oui na yebi ko moni lelo même na bamboka oyo tozali na bamboka Afrique je te jure la majorité basi ebele bakoma okota banda ko nganga ko trouble mibala bato ake otia mobali ya moto na kisi au moins mobali a sundoli famille na ye ake olanda mwasi moko boye deux fois tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé mais na yebi ke biloko wana esimbaka te epolaka nango kaka soki ezake akendaki na nzela mabe ekopola nango ekosila nango makasi omona moto wana azongi pe place azalaki tozomona makambo ebele ba réalité ebele ezosalema na ba